Bonsoir la famille, j'espère que bien se posa bien. Biso pe ça va bien na ngolu na Nzambe, Nzambe azobatela. Voilà la famille, lelo na partager na bino ndenge nazo réaliser recette na ngai ya samousa ya viande. Voilà, donc toujours réaliser yango ensemble. Awa nazo présenter bino biloko na osalela samousa na ngai. Voilà, awa naza na viande haché na ngai. Naosalela ndembi, naosalela céleri, naosalela matungulu, naosalela maki, naosalela balégume, bamélange ya balégume, naosalela ail ya pate, naosalela muscade, naosalela rosemary, naosalela mungwa, naosalela poivre blanc, naosalela feuille de laurier, mungwa epuis na bafeuille na biso. Voilà mpona kobanda awa nazwi viande haché na nga na tiango na moto. Voilà nazobalola yango na kotika yango ebanda kobimisa jus nango. En attendant totie viande na biso na moto mpo ebanda kobela, awa nazo préparer ba ingrédients oyo naosalela viande haché naosalela samousa na nga pardon. Voilà wana nazokata nano matungulu, nasilisi kokata matungulu na tiango ya côté e na bandi kokata lisusu ndembi na biso. Voilà. Nakati ndembi epuis na kokata lisusu céleri. Nazokata céleri na ngai. Wana nasilisi na tiango ya côté, tozongi koto ya viande haché na biso, tozobalola. Nalingi na préciser nga nazwaki oyo eza na matière donc eza na mafuta ebele te, nazwaki oyo eza juste eza na mafuta 5% ya mafuta, faut kotalaka. Voilà mosusu ezalaka na ba pourcentage ebele ya mafuta, omona ntango otia yango boye ebimisi tala mafuta ebele. Nga nazwaki oyo eza juste na 5% ya ba graisse. Awa tozongi tomoni ebimisi jus nango, naye kozwa ba ingrédients na nga oyo nakataki ndembi, matungulu na céleri na biso natie. Abaloli tozobalola nde tomoni. Apres na yo ozwa balégume na nga na tie, tia balégume na yo selon ndenge olingelaka. Voilà tobanda kobalola yango nyonso boye, tokobalola epuis totikela yango temps elemba. Voilà wana tozo continue na kobalola balégume na biso nga alingaka elemba bien. Voilà tomoni ndenge ebimisi jus nango, mais tomona mafuta eza te. Voilà tozobalola. Voilà donc wana eza kaka jus oyo ebimi. Mai na biso ekiti vraiment makasi, donc jus ya viande na biso na balégume ekiti makasi. Voilà na esiko mpona naleka na étape mosusu. Awa nabandi kotia bépice na nga, natie muscade, natie ail na nga ya pate, natie juste mokie, natie rosemary na nga, natie feuille na nga mibale, natie poivre blanc na ngai, naye kotia assaisonnement na nga, naye kobakisa mungwa. Donc soki osaleli ndeti oyo apres tobalola biloko nyonso, soki osaleli ndeti oyo eza na huile ebele mpona nga na oconseille avant otia bépice boye olongoli nano huile wana, olongoli nano huile wana apres oyo otia bépice. Voilà awa sikoyo biloko na biso jus nyonso ekauki, comme vous remarquez ke nalongoli mafuta te parce que ezalaki kaka na 5% ya mafuta, donc mafuta ezalaki nango te, sikoyo na kotika yango pembeni esila moto. Voilà awa tozongi nazwi maki na nga nalakisa bino nazopasola.
voilà naopasola naosaka na besoin ya kote oyo ya pembe jaune d'œuf wana naosalela yango te voilà. Sikoyo nazofongola ba enveloppe na ngai. Fo bimisa yango malembe parceke ekatanaka nango pampambe ezalaka nango vraimen makasi te. Awa sikoyo na bandi kokanga samusa na nga normalement mindele bango moko bazala soki okangi oyo ya triangle wana babenga yango samusa, so okangi oyo ndeti oyo ya triangle wana deja nasala yango mpe eza nasala ya soso eza ka na chaîne, mais soki olingi ndeti nga na olinga boye babengaka yango spring roll. Donc mais biso sikoyo tobengaka kaka nyonso na sens ke mpona mosusu motu mosusu akokaka kokanga ya ba triangle te amona oyo nde facile, donc tobengaka kaka nyonso samusa, mais bango moko basalaka différence wana soki osali boye babengaka yango spring roll, soki osali ya triangle samusa. Donc samusa na biso tosilisi kolinga yango oyo ese présente boye eza yango vraiment facile mpona kosala yango ese présente boye e voilà. Awa sikoyo totiaki mafuta na biso na moto echauffe na testaki mwa moke natala soki echauffe bien, mposo echauffe mafuta ezwi vraiment moto te omona ekokota mafuta na kati ekozala vraiment bien te, fo kogere moto eleka mpe moto makasi te sino te ekozika mbangu mbangu, voilà ozogere kaka moto na yo e wana totie basamusa na biso nde nalobi likambo ya kogere moto epe na bando balola samusa na ngai. Voilà awa elobeli tolingi sikoyo tolongola yango donc fo kogere moto mpo esalaka ezikazika te ezala mpe tro na se te mpo ekota mafuta mpo so okoti mpe mafuta na kati ezalaka bien te ntango olia yango wana ozolialia bamafuta wana na kati ezala bien te, yango wana nde naolobake ifo kogere moto ezala moto normal. Voilà tolongoli samusa na biso apres natie mosusu et voilà résultat ya samusa na biso yango oyo simple et facile mpona réaliser. Merci na bino nyonso bozwa occasion ya kotala video na biso, nzambe nalola apambola bino et voilà soki osepeli na yango aime partager commenter tokutana na mbala ya nsima bye.